Nata marié, célibataire? Non, dans un fiancé. Hein? Dans un fiancé. Fiancé? Oui. Ok, n'a pas ça tambote combo. Ma bidi vainqueur, autre m'a dit Manzeka. Ah, ok, artiste, non star. Star. Il y a solo. Mais fiancé, vous allez dire anda comment? Si, mais tu as dit comment? Bon, il y a bota pamba. C'est bon, bon, c'est un bas, c'est pas bota ande ni banda. Et alors, quand tu es nini na conteneur, avant de donner au pied mbongo. Donc, fiancé, pamba yo kangi bilo ke fanda pamba. Place au fan des akite. Hein? Mbaye nangana gérer, yena diriger. Nan koto sende ni zego. Bon, papa Belaki, Zaki le 20 décembre. Tu vas dans un boye. Son père tel que biminga na sima na fesse en fait. Nini? Na fesse. Nini? Mbo maman biminga. Yo, émission on sale sexa rosa soba. Autour que ça va répondre. Tout le monde solo dans toi la télévision. Oh maintenant on se bon en cause ça. Donc papa tolo bela mabidi. Ma mobile nanga. Ouais. Et donc bimaki. Ayebisinga à son père talanga peut-être ça n'aura pas bambo me bimanga nango aussi. Alors oui no tala e. Natala oui mobile nanga tina mona. Acheboué. Wani josa pour ça on a l'action position yo la sanga pour ça yo moi c'est pour ça là. Pour la l'action. Tu na tuni kaka. Do abibela kwa yo ne mama ye mwana. Ouais mobile nanga. Atala. OK. Oui. Natala er na zio nga bia boto tongo na huile d'olive. Tu huile d'olive na tongo na pokwa na butu pardon na tongo na ngomba moko e comme pota. Oh, comme pota to bengi to bito hôpital babi hôpital ba détecter na bango te ba pesika ba antibiotique. Donc ça dit troisième jour ngabi degré poté so comme na munene to luka non total nini nga mama ide na ngene na mbasu. Na biba na ko jamais ko lo mama na bongo na misu pendant que yazo bela to ko lo ba maloba mo te shoka kai ko ba ko matisi. Mbasu déjà ba boaka on a fait. Obi bon ba ce qui va place. Yo ça notice mbasu eso qui te ba boaka place tête kak. Mbasu zo partout. Ce qui na ndekonanga Evelyne Camon akufa na ngozo baba ke na sexy non ya solo oui batamite mabe bazawa ebi question na boa ke les places ko kumi seta akufa na baza et puis baba ke lo anyoka onde se baba ke les zaki anyoka ya nyoka zalande et puis de ce tambolaka oh donc pote zo fongwama pena le roi donc on dit le roi érosion hein pote pena zo fongwama to benga président vide loin donc te ba ko président vide loin ngai na couper nzamba kabiso misatu to bengi muto ya telenga ba beti plan mbasu to bandi to ba boake lié plan voilà ba boake mbasu na milieu ni famille to ba camarade ba camarade ba na biso ka ba camarade mais ba biso ko mamutu te chance ka kombo ya ba camarade na ye o ba sala kana musala mbonko dans na théâtre voilà lo ba na biso ka yango wana batanga ba kombo te batanga kuma mutu te vérité bongo seza na lukuta batanga kuma mutu te balobaka bongo mais bandeko ndeti yanga susi na bango ezalaki soki mabida biki to sala retour bandeko na nga pena ndeti bandeko na nga musu bakome pena posa ke te so mabida biki fo to zongi sa retour mama na bango ay koloba bi botika bango pour retour yaka mabe koleka oyo zui oyo ke roboma e boye makila makila mutu na yo vanda na mutu na yo parce que obomi tika enza mosalo ngolo obika nde to sali to 20 et to mo ko ta deuxième mois na mona clarté na beng mama bango tinesi mama en tout cas malgré ma kamutu to sala ezo mona clarté lo ngwa komi ke comme na pota na motema ali a souté so ka lié ka ke loko bimi to zaki wana na terrasse to zaki so to kangele ndaku parce que no vana kana donc même aveni mobimba mutaibe ki mabido bela zakiti to kangele porte moi ngana ko teka na terrasse so to koteka neza oteka me soki motema kage banjo okanisa nga binzambe mwa mobelo na koti na kati kuna gishe ngai na baleki na nga na mwana to bandi kolela to ebisa nzambe kaka tala tabola mama mobalo ya muki troisième mois mama banga bitsa va bokanga biloko boya pa na ngai poka mona landela mwana nga traitement na yebiso tenga no zonga te dana kenda pa na nga bitei eko mama maladi so to vanda boye e simba te to kende pa bino nde to ko kende pa na bango to komi kuna to wana komini to intégrer hôpital na masina baba za mama ni mwana masina to coach hôpital mama bonga za docteur to coach hôpital to coach hôpital ba détecter sous sucre sucre to vendre 500 mais je te dis nga na moni makambo po sito lo basiko yo so total na photo to mone azaya ko diminuer do sucre mte tungise makasi
Ok. Mais Ouais, continue maintenant bokendaki sikoyo na epa ba mama nde balandelaki yango. Balandelaki comme secret. Po akoma kokonda nga na yebi na ngate. Po ti sikoyo pe na photo na mona ndira zaka ya okonda. Sikoyo kutu ça va o. Sikoyo secret pene sikoyo comme stable. Sikoyo pene. Puis soto mona miso on dirait pembe miso ya pembe makasi. Ça va penza. Po to kena contrôle chaque fin du mois. Chaque fin du mois to kena contrôle en tout cas ça va. Pour les bosses qui ba kangesi ka ba pesa insuline mama banga boya bi ba pesa mona nga insuline te insuline ezanyi ba kiso ba pesa ba diabétique ako muta insuline ba nani mama boyi habite bona ndele kaka ni normal lokando liate ba ko bete ba tonga mo sala ke ba pota ya awa ekauka parce que lo ne sala ke mo stomach boti ba pota a raisonner ndaku na lesaka moi si mta kipakaye et comme il y a des fois dans nanda pour moi c'est face à nina qui oteka soit na qui tournage pour tolia comprendre donc ça on comprendre bien pota na face na tolo ba pota na sucre donc yangonde mais pota ici là pota qui aussi la liboso mais sucre sikonde to mane ko continuer titi pe sikoyo total yango pe en tout cas ça va mais pour nga pe en tout cas na ba régime auto sala pour nga santé na za pour cette kala bon munene na pesa ki mabe boy penata ine zui na nga pe sui amende na mona ebo ya diminuer boye sucre ngo ezali lisusu te balobi ah bon c'est souté est-ce que ça est sucre normal c'est normalité voilà ce que c'est normalité sucre ba 500 bala moka elimwe c'est pas moi elimwe faut bondela makasi